polémique. Ouais. Fan, continue non. Ceux-là où bazar la calcul a coupé ta concert, il me y a bien. Donc, oh, et ça, et surtout, ceux-là où bazar la calcul a coupé ta concert, il me y a bien raton, tout le monde va être raton, on va nous soit, ils sont bien raton, qui montent ma maison botama. Sincèrement, je peux que dire ça. Et on passe à autre chose. Merci. Non, en fait, tu m'as vraiment ramené sur un terrain qui, je peux te le dire ici sur ce plateau, ça marchait le mot félicitations. Tu es allé à une démonstration qui est tellement claire. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'au fait, nous applaudissons. Moi, je crois qu'ils ont marché de l'État. La Chili. Au moins, il place live et Chili. Na chroniqueur a yambi artiste na plateau. À comprendre que l'artiste a convaincre. C'est ça le problème. Na chroniqueur a yambi artiste na plateau. Façon artiste à s'exprimer. Na chroniqueur a lobby. Voilà. Live et Chili. Batamayele. Live et Chili. Oye tika na moka. Simba benda tui. Live et Chili. Na monta a préparé qui va question avant. On va tirer les temps s'exprimer. À comprendre les questions. En intelligence, moko ala muto. Sagesse mo azo bimisa. Tozo ngai na lancé Papimbo ma s'il te plaît. Yambela nga artiste nous sur le plateau qui est dans le même sujet. Tout qu'à réflexion. Ce qui va na deux bétamité. Ngate. Bobby bana polémique. Polémique ils ont porté l'autre côté pour l'artiste et ça sert à rien. Donc comme il attend, il faut tout le baka vérité. Nous t'a sali le bien, beta maboko. Critique to boité, ba critiquera toujours. Mais ce qui nous t'a sali le bien, attends les artistes, attends les gars. Mais le bas vérité. Et qu'on change le côté au bac sur le loto, au gagner le côté. Papi Momasuki wana. Yachela banga to yoka passer avec ka son motika to yoka ka après to lo banambiso so ba mata ba activité na tika pe na tamuki to leka na donc ça muke ba doit commencer bien légitime pas spécial. Donc oh et ça la mieux ils ont que ba jaloux et surtout ceux là où bazar la calcul la couper ta concert il me y a beta rato to ba beta rato ba ba ndo so biso to beta to so qui monter ma bezo botama. Sincèrement, je peux que dire ça. Et on passe à autre chose. Merci. Non, en fait, tu m'as vraiment ramené sur un terrain qui, je peux te le dire ici sur ce plateau, ça marchait le mot félicitations. Tu es allé à une démonstration qui est tellement claire. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'au fait, nous applaudissons. Major Bachosonga, chef de l'État, Bachependant Tegena Stade. Les joueurs sont venus, on les a encouragés. Pourquoi? Parce que... Et tu as tout l'été. Mais un musicien, Basilik. Non, là, tu as un combat. Tout le monde a un missile, tout le monde a un missile. Pasteur Baotea. Maçon, Bazosa Moussa. L'électricien, Bazosa. Échafaudage, Bazosa. Bureaucrate, Bazosa. Banquier, Bazosa. Mais je suis un concert, ils ont été payés en guerre. Payés en guerre, pour les musiciens. Cette mission-là, nous Congo qui n'a match, le père est bêti na Belgique, le père est bêti na Amiens. Quand tu continues, nasenga binoga ba congolais pour soutenir succès. Au moins nous joue dans ça plateau. Ba contenir à Bouikaka, na même bien la plateau pour moi la différence. Je vous dis la vérité. Sans polémique ça ko finga, biso finga raté. Au moins na la terre au finga. Mais non yo ka ba contenir moko Bouikaka, ta fandi vraiment et loko yo ça va. Et l'autre aussi n'a pas moi ça ya mo vérité. To se na ba moi l'autre. Mais, on a compris que tout le monde a eu cop. Tout le monde a eu cop dans le Lukambo, Salama. C'est bien au Salama. Mais, ça la boulot qui tout la voie normale. Ce qu'on a mis faire, il faut changer le côté. Ce qu'on a mis fali, il faut changer le côté. Ah, oh boy, on dit, et changer le côté. Et ça, tu comme un moment où tu as solo la vérité, réalité. Tant que mon tour ça les locaux bien, il faut qu'on produise. Et ça, c'est que nous avons ça les locaux bien,
okasoma la nini te nazo mérité neti nga boye na méritaka respect na life nanga okoya kofinga mama motu te tata motu te omati ozala masa na nga so omati na life nanga fotambola la droit chemin ndenge nazodi masolo na biso ya libanda telefone ya masolo mosusu mais soki ekomi na live ekomaka mosusu nga nayambaka motu tu soki oza na compréhension ça va soki oza no mpe moto ya compréhension matali yo mais biso tokotikala na ligne ya koloba vérité question posée na tikali komona motu te amati alobi héritier alobi mabe place po totyango awa boyoki yo sikoyo koyebisanga alobaki mabe place oyo nga mpe naloba alobaki mabe place oyo parce que tala boye na laki siko preuve na prix sikoyo oyebisanga akoso ya kosite yango moni nalinga komata balive ya bato mosusu te pourquoi yo ke live ta mosusu osa analyse no na mateli kasongo mpo ya kosala kombo mpo afinga mais biso toyaka live mpo topartage toyaka mpo tosolola nga mpe na nsima live nakoki koapprendre ebele malgré tout naza hôte ya live mais nazoapprendre mpe lobi tozalaki na live ya bamama tosololi bamama basengi ezongela yango ekomi chaque samedi d'image parce que bamama basepelaki babi papa toza na mposa toloba tozokoka te tokoloba kote nino ke olobi boye bato bamateli yo bafingi yo yango na explikaka bino soki oza na problème olingo mpe sa explication ozala pose contacte nga na privé tosali live biso mibale otie video explike likambo no pose bato bapose bakestion okiti moto akofingo aza te fo tokotisa discipline bobima na makambo ezangi motu na makolo ezoporte eloko te émission oyo héritier asali bandeko oyo bozoya bajeune génération bozwa mayele noko acomprendre na ye ke naza esusu moto oyo naotatone te nabeti da baconseil na poto na kei naokende aota nzela okende ebongo soki atali fali ke noko avance na kopie mabe ezali fali pa kopia bato fallait pas copier bato abakisi na mayele na ye abakisi na connaissance na très bien ye na on a fallu avoir une mauvaise émission en français on a dit maintenant on va maniater pinga ma tout le monde mo pe o le kana mo leki tout ça passe leki malobi oyoki ya ba merci kutu bayana ba mboko bakoko lo ba français te ba Zlatan kutu bayana na mboko France bakoko lo ba français te mais bazui ba million baki je tiens à la présence de Yemei Roger ML Elisa Mokonde après des digital to zaka ne se mo poto bal ici je signe à la présence de Elisa Mokonde yesoka lobby papa yo kaka soka lobby prêtre yo kaka conseiller privé succès Kasongo je te salue Roger ML Elisa Mokonde na chapla mobwe izaka kala men na e clôturer zela pardon avant de chapla na pesa na ndeko nanga kata buba merci beaucoup na pesa mbote na mono participer à la live pro merci na soutien na yo merci vraiment yo vraiment fona pesa mbote po biso to weli sarate biso to sala makamba bien soko lingi ozu oposter soko oposter te yo biso to sala makamba bien to zana problème mo tuté na réseaux sociaux to soit na raté makamba bato to kota raté to tika la rana trois chemins. Fabien de Ouz, je te salue mannequin à Bissou. Émission est tirée combien de minutes ne connais pas pour tout avancer. Chango na on a tina suka après tout na matisa batumba moto ke na suka poto kata. Nenga na tia parti mo boye ya fali akalame. Itotika na problème ça si je da fali. Ah OK kitoko, c'est bon. Tika na 2 minutes, non chance go. OK, tika na 2 minutes, on a bande ko ba yo. Pour la boxe vraiment 1 million na bosiliki. Ndeko na ngakuta mulubana. Boxer. Non, c'est pas cool. Bakenda pena na sango bazwa pena kingoma to mona pena na émission na c'est excellence Serge Konde on a ministre sport et mona 100 000 te kingoma pena na écoute na mushashino ba na PCP moluba mwindo mbote sango Israël motombo mbote mais bazwa na Martin Bakole là mais tant Martin Bakole soit là moi j'étais là pour dire que c'est peu pour la préparation à combat boxe à mon nez bongo 100 000 c'est rien donc on comprend donc va financer va soutenir, bateau, va vendre Congo positivement. Pays n'a chose à la guerre, pays n'a chose à mal vendu. Et c'est une manière de côté Congo. Entre nous, papa. Barça a 40. Milan a Monaco a bon, moi, na Congo a joué. Bon, ce bateau me l'aura attrapé RD7. Et enfin, papa, c'est les appels dans le stade. Stade de Barcelone, Camp Nou.
Stade à Milan, San Siro. Stade à Monaco, ça, Cheni, on a eu comme on a eu qui on a eu bien bien. Et stade, on a sous Stade de France, il y a mon aide. Nous sommes publicité, drapeau, Congo. RDC. Bah, on est, comment on a dit RDC, n'a pas Varese à Barcelone, comment RDC n'est RDC Cœur d'Afrique. Mais la Stade de France, c'est pas comment RDC Cœur d'Afrique. Donc ça mérite 2 millions, comme les autres ont eu 2 millions. Et c'est normal. Voilà. En fait, dans le bon sens, c'est que bon, on peut ça y est. Ce que vous venez payer, c'est un lobby. Ce que vous payer, c'est un bon. Bon, on peut est-ce qu'on a na côté na po na yé dans le bac au reçoit à canisa mission na nation. Voilà raison. Bon, excusez-moi, voilà mamogo. Ça n'a rien à voir dans mamogo sur la attends avancer. Tu sur l'ango kaka neto solo. Il comme dans bac héritier lobby bongo. Ya wanga na que plus. Ce n'est ce qui quand on a raison héritier, il a que ministère de la Culture, Bango, bah, ils sont obligés, artistes, à la droit, il faut appeler quelque chose pour un événement à Mounene. Comprendre? Et il faut supporter parce que, bah, ça, la kango, bah, nakala pour les joueurs, bah, ça, la kango pour les makamusu, les zanga mutuna makolo, mais pour les musiciens, les témoins négligents, c'est allés. Les lots, on va se lever, ah, biso moko ba congolais to bike biso mo to chat bobi ke 12 ans na to chat ya ba ministère soit bête na France ah il a biso mo ba congolais to chat kindoki parce que ba les ndobeta ba kamebele ndo le kanango to kanga ministère ba ya France Belgique te izanga mutuna makala alo beli kambwana mais ambalo yo to kenango ti musika ya ko tia drapeau na kata stade de France c'est là qu'on féliciter puis gouvernement il souhaite quand bon ba kanisa artiste. Merci beaucoup, Tozana yo. Voilà. En fait, dans le bon sens, c'est que bon, on peut ça y est. Ce que vous venez payer, c'est un héritier lobby. Ce que vous payer, c'est un bon. Bon, on peut est-ce qu'on a na côté na po na yé dans le bac au reçoit à canisa mission na nation. Voilà raison. Bon, excusez-moi, voilà mamogo. Ça n'a rien à voir dans mamogo sur la attends avancer. Tu sur l'ango kaka neto solo. Il comme dans le bac héritier lobby bongo. Ya wanga na que plus. Ce n'est ce qui quand on a raison héritier, il a que ministère de la Culture, Bango, bah, ils sont obligés, artistes, à la droit, il faut appeler quelque chose pour un événement à Mounene. Comprendre? Et il faut supporter parce que, bah, ça, la kango, bah, nakala pour les joueurs, bah, ça, la kango pour les makamusu, les zanga mutuna makolo, mais pour les musiciens, les témoins négligents, c'est allés. Les lots, on va se lever, ah, biso moko ba congolais to bike biso mo to chat bobi ke 12 ans na to chat ya ba ministère soit bête na France ah il a biso mo ba congolais to chat kindoki parce que ba les ndobeta ba kamebele ndo le kanango to kanga ministère ba ya France Belgique te izanga mutuna makala alo beli kambwana mais ambalo yo to kenango ti musika ya ko tia drapeau na kata stade de France c'est là qu'on féliciter puis gouvernement il souhaite quand bon ba kanisa artiste. Merci beaucoup, Tozana yo. Succès. Ah, tata na moni hotel na moni oka shiko nzoko zaki wana na sekala. Non, tu as pris kala mingi te. Donc notre côté à bout ka fiko ni na côté na moni on bien na lobata moi 5 minutes et puis là les gars on m'a vite fait. Na pesi on a une émission. Il y a émission ya Héritier Watanabe. Ouais. Bien sûr. Oh, Héritier. Ayo kaswa analyse on a kata otena tikelio 5 minutes na otoki. Non, mais en tout cas Héritier vraiment déjà félicitations à Héritier Watanabe. À sa preuve il y a maturité et à la qui s'est vraiment que classe est utile, que classe est important dans la carrière et artiste. Tala Héritier Watanabe na nyoso azana ngolelo oyo. Mais ayoka sonité à comprendre que atanga 6e nena mabambri abi bon azonga pena sa abandela pena 6e abandela pena examen d'état ayoka sonité azonga bandela paswa donc alaki sibiso pena que classe est très important et sagesse qui bomoto pe azana yango ngara omona bat bazo ya ko finga héritier bat bazo finga héritier asopani héritier remplaçant à Robinho héritier remplaçant à Gaz Mawete héritier boy tout le peuple dans la vérité, n'est héritier l'élo. Héritier, alors remis qu'il ne s'est pas fallu pour avoir nini et pas à fallu l'élo. Parce que héritier, c'est vrai, fallu, dans l'avance, fallu, dans la carrière à Moulaï, il fallait plus de réalisation qu'héritier. Mais héritier peut avoir à moins place, taille. Pas ça, la macambo, et puis coquille,
ezalaka awa bato baloba awa soki moto soki musicien moko akumisi Fally to lobi vérité makambo ya Fally azoloba ngo mpo Fally apesi visa Fally amemeli bato na poto mais héritier ayaka na bato ebele déjà na poto héritier azwaka bavisa déjà ebele amema mpe kutu na bacomédie ya bagesho bacardozo bamodero moto amema bango poto c'est héritier bato mingi bayebaka te poto moko bagesho bacardozo baote roya moto amema bango ezalaka héritier wa tanabe moto atelango bavisa apela mwana babillet c'est héritier donc héritier alobaki ne kaka vérité sur Fally Ipupa, vérité sur Stade de France à Fally, vérité sur Maraba 1 million on a tout et consort. Mais malheureusement, moi je sais que le vrai problème, ils ont hérité qu'on a noté, mais vrai problème, ils ont des Fally. Pourquoi Aloba qui vérité à Maraba Fally? C'est ça le problème. Ce qui est héritier Ayaka, Ayaka dénigrer Stade de France à Fally, tout héritier Ayaka dénigrer Fally Ipupa. Wana bato bazo finge bato bazo sekaya wana balinga ba mona a héritier dans l'esprit héritier pena timba za mwana wingi za pena prêtre za boy donc lelo oyo ebinga na sala constant moko ça dit ils ont diré na groupe bato moko bavandaka bakoma ko sali bakoma ko welela nani o sali nani muto ayina Fally makasi ça dit bato moko bavanda après basala pena concurrence qui était ngane muto na yina Fally mingi te yo te ngana yina ke ko lekayo tikana démontrer que na yina kaye ko lekayo donc ce qui héritier ayaka ko dénigrer Stade de France à Fally. On a pas été beaucoup héritier, bravo. Mais c'est ça son mot. C'est ce qui tu as la logique, tu as pas intellectuel, tu réfléchis pas correctement. Mais comme héritier lobby, à cause c'était héritier lobby la vérité. C'est moi qui l'ingandé Moukama. Ah ouais, ça m'a place héritier à cause. C'est-à-dire non comment héritier lobby n'est qu'à vérité à Makambo. Makambo le lobby, et ça Makambo biso pe na ba TV to loba na biso na internet awa. Yé peut part na ayeka ko ba ka vérité ko ça dit vérité kaka wana a inventé et l'autre côté et bien nga kuna yeba te ke mbongo moko boye e utaka libanda ya Congo e yaka na Congo pour bato te ba musicien nga kuna yeba ngote non ça dit ngai kutu na ko apprendre ko ka héritier ke mbongo moko e utaka kutu libanda e yaka na Congo ya bato te ba musicien ozomona ke ba musicien ba bénéficier kutu na ngote ozomona donc ils ont c'est méchant comme on a lelo ba chroniqueur mosusu koya ko luka sadi koya ko dénigrer héritier c'est-à-dire soi-disant ami qui ici soi-disant sadi boye héritier après ko biki pas Fally pour Fally apesaye nini héritier memara ba mission na poto ataki ba date ni awa betaki bato bayaki so oya ko se rabaisser pour Fally apesaye nini donc aye asali ka grandeur d'esprit alobi vérité makambo yozo monana abona ye kozala ignorant abona ye koya ko mazoba na plateau makambo mukini mezo mona yo oya ko boya ngo kaka pona voilà pona ko sepelisa ba aigri ba jaloux moko boy na ko moko boy eza ma mingi et bi ngana zala défi c'est que songo na yo ka mawa na mona to na monaka émission ya viena ngai Virambo voilà portrait de professeur Sadisaki ambassadeur culturel c'est très ce que sagesse et héritier au comparer ce qu'on a sagesse au na conférence de presse il y a Virambo c'est au monde appelé qui héritier a corriger batouana nyonso tel Virambo un ambassadeur culturel mais aya côté les mela tout aya ça dit ko seka Fally pour soi-disant gouvernement a payé mbongo pour na Stade de France tel niveau un ambassadeur culturel mais c'est un ambassadeur culturel c'est-à-dire avec combattre événement il y a culture en mboka naie mais c'est un simple artiste tel la sagesse ou à dégager en tout cas bravo l'héritier Watanabe ça les preuves de maturité bah tout ça parce que l'héritier a fini ou à chrétien ferré ou à le béni ferré mabé héritier le béni ferré mabé pas il mokote héritier a fini pe ferré héritier a lobi kaka vérité ya makambo bisela soto yebi que musique ndingu azalaki kofinga bato na présence ya fere apesaki micro afinga bato de lo kindingu afingi bato nyonso ale abalukeli akomi kofinga ye moto azalaki kotinda ye moto azalaki kopesa micro est-ce que wana héritier akosi héritier akosi te alobi ka vérité ya makambo biso nyonso toyebi mais sikoyo esepelisi bagolwa te pourquoi parce que bato basepeli na sorti belatiki ya héritier ezaka bagolwa na bafani ya Virambo mais mingi bagolwa nde bazofinga eto e consort mais bagolwa basepela te pourquoi parce que bango balingaka bato basangana bakoma ebele mpo bayina Fally balingaka sadi bato basangana bakoma pena ebele mpo bayina Fally or
héritier il est intelligent abona eko c'est abona ko kende ko sangana na ngambo ya bato lokuta abona eko kende ko bima aigri c'est mutu moko osama kamna minene so monana allez c'est yo okende na yo kaka kuluka ko sangana na kamoko boyepo oluka oyina yo dénigrer kaye non c'est être méchant héritier à ça vrai à pena mobali pena ya solo alaki pena que oui à ça la sagesse pas intelligence bravo na wata et yango woni makamne pezo kendaka bien en tout cas coup de chapeau na ye bravo na ye quoi ça les mission mo kitoko afingi mutu te le bika ba vérité mawaka rapo bato mosusu balingaka bato bakoma ebele po bayina ndeko moko congolais basepeli nango te malheureusement donc matro Kofax na il faut depuis to banyango bato ebele bazolela na kombo ya bandeko na bino bachroniqueur parce que yo koza chroniqueur à part vous allez ya ko wado sala pe bungo wado le pe bungo bien sûr mais pourquoi koloba vérité na biso na Congo na monde la musique comme problème question à ma question ce qui m'talobi vérité bon na vraiment na landi émission et on a tellement même 10 fois ya momoni na landi ba intervention ba tuatina nga ba vidéo ba bina tala la yoki bato ngasko na tuni question ya na fongo live na la posa mutamata na panel oyo aibisa nga place héritier lobi mabe na lokola na ordinateur yango ana na moto a expliquer na place ni héritier lobi mabe na héritier lobi na ye place au monde si c'est ils en en tout cas na limité hein qu'ils en mutu moko pena ko mata et parce que place lobi mabe place lobi mabe mutu azana yete mais ce problème c'est ce qu'on nini et ça ce qu'on a battu ba sepeli tendenge aye ko ba vérité wana ba sepeli pété ndenge aye voilà ko bloquer la fali pour pas fleur pourquoi parce que ils en a battu baza contre événement ya fali pourquoi parce que ils en battu baza contre voilà makambo fali azo sala c'est ça. Mais mutu moko ta ko mata wala ba héritier ko to lo ba ki mabe mutu azana été mais ezaka na batu mo ya mitema mabende ba sepeli na bango ndete pourquoi alobeli fali en bien ndengwana juste ça mon frère na Congo to na système mo boye soki mutu osala ba effort na eto omona ça dit omona groupe ba to bazana ka ko dénigrer ça dit ko dénigrer ko benda eka vers les bas ko tirer kaka kitana se bon na le bien ba fali pour exemple ba héritier fali tu es consort fali pour pas ba exploit wa c'est la musique à Congo mutu nyoso moni yango mais bizarrement ils en a bateau yo bazaka ka wana pour on luka ko dénigrer ba ça dit ko dénigrer ba exploit na yo wana nyoso ko rabaisser ye kaka ko l'accent ba tout kaza et l'autre côté mais pendant que mitema na bango so mona ba exploit ya sali héritier watanabe abona ye kozala écrit abona ye kozala ça dit ko ko bimazo bana miso bateau aza vrai envers lui-même aye alobika vérité makambo ezaleli yango moni mokili siliki awa mais eza na mutu moko ta komata wa ayebi soki héritier alobaki mabe na point oyo agafaki na point oyo agafaki mutu aza te nani yango ayebi te ke nani fer apesaki ndingo mikro na ponio mafinga bato mutu nyonso ayebi monoso amona yango nani yango ayebi te ke stade de France afali eza événement moko sadi événement moko pene ya monene mutu to ayebi na yango mais tellement kaka sadi bato balingi kaka nde makambo afali kaka nde te mpona kaka motema mabe kaka mpona nini ye mpona nini eza kaka ye moto osala yango mpona nini ye yango omoni bato basiliki bato batomboki na bango mutu moko ta komata wa approuve yo ke héritier alobaki mabe na point oyo alobaki mabe point oyo agafaki mutu moko aza te succès aza na ye te mutu aza te mon frère. Merci beaucoup Kofax, merci tonton Kofax na biso. En tout cas, merci de Konangana. C'est là vraiment qu'on y a Babino parce que tant on a Babino dans la valise, nous avons posé la question sans qu'on soit sans une compréhension et surtout sur le Babino, tant que la robette à Rambo, qui n'a pas moboé, au défendre le père artiste là et ça le rabisso bien. Mais ce qui est hérité à Zolanda, message non qu'on continue de vérité. En tout cas. Bon déjà, mais ça bon déjà Mokonzambo Héritier Watanabe un artiste que j'aime bien que je respecte beaucoup quand même mais je bon là le bac ils a chance ils a mon opportunité déjà nazana moi chance wana na sakana WhatsApp na ye bonjour bonsoir mbote voilà et bonne soirée joyeux anniversaire et les kaka donc en tout cas ils ont un message on a beaucoup na WhatsApp vu que sur la WhatsApp na beaucoup na WhatsApp on a le bagage ah oui ça que bravo l'artiste félicitations. On a qui la maturité et on a qui vraiment que oui, on a intelligent pour la sagesse et on a surtout la complexe mon côté.
parce que héritier à l'accès pendant que azala complexe mon côté tellement héritier qui est plus loin lobby makambo fallait à sali stade défense a fallu pour panenga obeta ndengo wana ça dit bato mususu pe o bakoya sima bakobanga société bakoya pe koluka kobeta yango ça dit héritier à l'accès pendant que azala complexe à mon côté pourquoi aza sûr na ye aza sûr pardon, c'est-à-dire ayebi que un jour yepe akoyepe ko beta akoyepe ko sala explore aza sûr na ye aza la complexe mon côté c'est-à-dire un artiste non grandeur d'esprit sans complexe non en tout cas bonne chance pour un album na ya groupe la Ligue des Français Tembesili alobaki aza moto na Tembesili donc asopi soit dit ça bazolo basopi et est-ce que kosopi za wana bien yama mingi ndeko nanga yama trop héritier sopi na nini tembango azali ko tembe na fali ya nini ça fait voilà il y a cela beaucoup de temps à héritier na fali bazaka na problème moko te bazo bosana ba série à confinement héritier pas le belera non fali le belera makambo héritier c'est un confinement ouais bah c'est un confinement héritier de l'obak il fallait appeler ça yem d'appeler micro mtaliboso oui mais quand période un succès fallait le bara boyer pour na makambo combattant peu consort fallait le bara pour na combattant alobaka voilà musique fait dans na poto pourquoi parce que et dans ba artiste au bazana ba talent lokola ba héritier abandi carrière solo na isika ça dit il faut mettre ba salle na poto même ba combattant ils ont bloqué bango ozomona fallait éviter héritier dans l'orchestre na ye dans la talent na ye fallait le bango bana kala ba sera ba confinement tout et consort que musique fait dans na poto pour artiste de ba héritier dans la groupe na ye ça dit il faut mettre ba concert na poto ozomona donc fallait pas le mettre de héritier en bien attendre comme héritier en bien déjà bon fallait asopaka te ce que héritier les lots ayekoloba véritablement fallait nde asopite héritier ça la carrière bolukela vidéo wana to tsango parce que na yamana yebisaka bino tant bosala ba analyse faut boke nota ba interview ba musicien yamana yebisaka bino artiste congolais tout mutu aza na vision na ye mutu aza na idéologie na ye botika kokole idéologie mutu bokolisa mo mutu bozolanda donc est-ce qu'il se voit là salut mon ami Cham na chango na jongo Cham Bango neti yep bana batize ba. Bota côté live ndeko na ngai. Boke na kota na interview ba artiste, bo comprendre Parce que so na beti, mutu mso yo beta après. Ozomona, batoro ba héritier. Na mona ba message belé yo continuer ba message né belé à l'époque tout ça il doit soutenir mais c'est normal, c'est bien. Parce que en fait, il fait sa carrière dans la période babiso ko tomo ba bien kamike to salimo makambo to perdre belé mais bango neti yep banda musique et pourtant il pouvait faire ça voilà mais il n'a pas eu la chance de le faire parce que makambo na ya baki na be comme esclavagisme ya ba combattre ça là qui ozomona ba artiste belé pour ba Fabregas ba Robinho ba belé donc là le cas monsieur Yami Balé zela la baksa opo ko faxa lo ba koyo artiste oyo ba raisonner bo siko bilo bo linga ba raisonner ndé yelo bato bozo koma awa héritage siko artiste o fali explication pesi alobi bien pour héritier siko bilo bo linga artiste ba lo bandé siko artiste héritier leki na plateau pa papi mbo malobi siko bo linga lo bandé donc héritier vandi chroniqueur moko va na plateau na yo ou va na plateau na yo pour intérêt à chaîne na yo ko tsambongo ozo ba héritier sopi tala non kindoki oyo lingaka fali te donc carrière héritier abomamo kaka mpo na yo mutu moko sepeli te ndenge héritier alobi bo mpo lingaka fali siko ntango fali alobaki bongo bien mpo na héritier asopaki nani natuni yo question yo mutu abikoma koma okoma na tie eza motema mabe succès kasongo omoni ntango omoni fali epupa bien ya fali eza nini fali epupa eza na makambo susu ntango alobaka yango au nom de toute une génération c'est-à-dire fali de fois ayokaka mawa c'est-à-dire makambo susu ntango ye marché bien te ayokaka mawa zela répondre soki Davido
David Olobini, Bakomatate. Merci David, tapoté le nassayem, ça va Bakomata. Il tient à Mata, Bakomata. Poto boy ba live akoswana to komi na ba live à réflexion. Makambo e bima na monoko ba artiste to ko cha ya ngo mikulu. Au moins là son dans sa musique. Analyse la musique na ba okende makambo ba artiste ba loba. Tant na esa bino ko tala makambo ba émission ba artiste pour comprendre boy ba ko sa ba analyse. C'est que c'est beau quand on réflexion s'il te plaît. C'est pas qu'on fasse ça si ça pour ça. Pardon de mon ami qui fait le papa. Zlatan Djibril. C'est-à-dire, dans le baquet, fallait tant aloba makamu susu. Aloba ngoka pona ye moko aloba ngo pona ba collègue na ba leki nyoso. Tana deti awa, je crois que ba période de confinement. Aloba qui n'est juste après Bercy nae. C'est-à-dire, fallait avoir une souci que musique ils ont na poto. Pourquoi? Parce que ils ont ba jeune frère nae, ils ont ba artiste ba bani carrière solo après ye, ba ça peut privilège journée à robeta pe na poto. Attends kombo ya héritier, ba robino ba fabrigas. C'est-à-dire ba ngo pe ba beta pe. Yango ezaki souci na ye musique ezonga na poto. Tango fala betaka stade des martyrs. Aloba nini? Nga na bandi stade des martyrs. Mais nga na sadi après ngai bato génération na ngape so ba ya ko beta yango ba ko ya pe ko beta yango pour stade des martyrs eza nango elo côté. Tout le monde yango après fali richa ya beta fera ya beta. Donc fali asakana motema mabe contre mutu moko te ya génération na ye. Sikoyo pona nini bat balinga ka sadi ke ye bazong c'est la ke motema mabe bat ba se comploter aka pona luka ko boy côté makambo na ye. So ki héritier aye azongi faire sincèrement ya bien héritier ko ba vérité ya makambo ezali. Pourquoi koya ko lapider héritier lelo koya ko traiter les yuma koya ko mifi o héritier esclave héritier a remplacer Robin de tous consort. Et ça qui motema mabe eza ki motema mabe congolais tika ki motema mabe wana héritier a sa la carrière ni na ngambu na ye abiti ba concert ni na poto amemaka batu bele na poto awa donc asala makambo ni bien évoluera bien na kwa na ye atana besoin ko koma mukala ya falite pour évoluer mais alobika ka vérité ya makambo ndenge ezali akosi eloko te a inventé peloko te alobika vérité o mokili emona abone kozala lâche azana grandeur d'esprit, azana complexe mon côté pourquoi penser qu'à yébike c'est-à-dire lobby épée à répondre ça la maramona minene lobby épée on fait la peu exploit naïe voilà. Merci beaucoup pour face nani je ne sais pas non et l'eau fallait le bagage la part à votre chez la on s'en savait l'eau fallait il y a le bélo et il faut zone ça on pas tout bayoka bon tapoter live mais on a au moninga na bossa ba live aboy pour bateau pour changer au moins on a problème beaucoup ba communicateur na ba Michel Moussousou mais succès ka songo succès ka songo yango ya boyoka vax comment c'est à toquer ils réfléchissent les artistes au Bazali et vraiment des vrais artistes bah il dit que mon sang là bon dans la musique ne Kamana parce que c'est il a dit Kamana baramoko bandela papa oza cours par correspondance et au cas son modèle TikToker de la diaspora mon tout est vandagao biso to ya bla 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 biso ko to sur là après bandela toqué les artistes au Bazali et vraiment des vrais artistes bah il dit que mon sang là bon dans la musique Jonathan fallait à l'obéir artiste on va réfléchir on va lingara musala na bongo la musique c'est quoi musala héritier zani musique est-ce que artiste ont la place intérêt dans les années exactement tu vois yo lingé héritier ta la place intérêt dans les années il y a Jogo il y a Mboka tout continue Babo tapoter ya beaucoup mélanger parce que sur la bêtise mutum so yo bêta après okamona batloba ba héritier na mona ba message belé yo continue ba message belé à l'époque tout ça il doit soutenir mais c'est normal c'est bien parce que on kata papa comme il est so kata si qu'on fallait tant matangi be héritier azana musicien asala bilanga te musique tokei le lobo zo leçon tokei babiso kutomo bambiaka mike biso tosali mo makambo to perdre belé mais bango neti ye banda musique s'il te plaît mon frère tokei alobi bango baza bambiaka ba perdre belé héritier na fali na bandi carrière solo liboso
Si on a fallu na héritier na cause na regret à moment on arrête à ça. Ezana. Fali. Héritier bien fallu. Héritier pardon. Tikoyo. Na moment oyo. Si on a na cause na souci à carrière na yi. Pas réaliser comme sous rêve na yi. Parce que fallu na rêve de la rêve à réaliser à moi. Arrive à stade défense à côté de ça. Héritier na côté de côté. Si comme bino boli na discours héritier zandé. C'est la main on soit courant. Mais il n'a pas eu la chance de le faire parce que Matamboana a battu. Il a fait esclavagisme et il va combattre Zalaki. On a battu belé pour Fabre Gaz, Robinho, battu belé. Donc je pense qu'aujourd'hui, artiste. Kata Siko, C'est ceux qui vont noter quand même. Bazotanga cours musical. Siko a toqué Siko. Tant on fallait à lobby bon atangi kombe héritier. Atangi kombe va Fabre Gaz et Sopi. Jamais. Il y avait un grandeur d'esprit. Il y avait un grandeur d'esprit au Gogana Sali. À comprendre, je suis artiste. N'a qu'à copier mon temps, ça la bien, à avancer. Ça sert à rien, ça la guerre, et qu'on porte et l'eau côté de la carrière. Pour mon toyo, à zo bête à Stade de France, à sali carrière, a commis histoire à com, n'a comment en Afrique. N'a comment déjà comment. Mais en Afrique, le monde n'a pas comment. Mais bino on va libre rêver. Bon il est héritier le baraka, les bino le baraka terre à terre. Bon mon nom doit na kisasa au poteau. Tant on commis na poteau faut apprendre belé. Héritier comprendre na yé. Oh bino ko reprocher yé des missions moko inutile badi na commis. Ba douana bazana stratégie ce qui artiste à comprendre bango. A boy ko ya vers bango, bo remarquer ka. Bango nyoso ba baloke la artiste na. Na côté ya le ba Congo. Pourquoi moi je m'en fous? Presque bateau tout va finir à Fali. Balobé la Fali bien. Chrétien artiste et nous. Si on a cause si nous t'avons pour les gens, on a sur la scope prépa la pluie. Nous tout on a fini à Fali. À commis ça Fali. Sans exception. Et puis maintenant on peut basaler un héritier. Héritier comprenant bango. Babalou qui est l'héritier Nicolo. Oya kocha fouin amata awa alubanga la finga fali tena chele preuve la pluie. Bagena osala émission na kata ndako na écoute. Bangona. Yango na ofo la bino michu bat bosa ba live. Bosa la ba live ko na sentimate. Bosa la live bosa la ba vrai. Ce qui fallait sali bien le ba fali. Ce qui fait la sali bien le ba faire. Bolongo la complexe. C'est que c'est naturel le témoignage mon héritier. C'est là, papa. Ah oui, ça court. Mais ça va live. Ah oui, ça faut au niveau contredire. Mata. Nana na licencié, yo na licencié yaka. Na ola kisoke, o bolo bagawana, oza mayele, mozu mayele, no, ochamo na dikosi. Buso ochamo di bosa mbunzo, biso to mona. Comment vous quittez ba musicien boy? Na ebisa bino loko moko na banda ko lobango depuis kala bande ko nanga boyo ka bo fongola batui. Fallait pour pas na faire écola. Bazala ka jibe na werate. Merci. Boyoki. Faire azo sala makambu selon yé Jésus de nuances. Selon vision na yé. Fallait azo sala makambu selon vision na yé. Très bien. Bozoli na boko msamo Valina wera na jibe non. Simba te. Toi na tana te. C'est le cas. Vous s'abonnez à Katakata Baba, Facebook, YouTube. Non, qui peut démontrer bino. Beta Biloko. Boti kaka. Oya sali boye. Boye. Oh, pas ça boye. Non. Pas ça la même photo. Pas la même manager. Pas la même label. Pas la nini parcours mon côté. Entourage mon côté. Bazape na ba secrétaire ou directeur de production. Bazana nini mon côté. Mutu mutazana ndenge na ye. Et so ne mettre Gimsta Bouba ba fonctionnera ndenge mon côté. Comment on va faire fonctionner le col a fallu, fallait fonctionner le col a fait. Et Kosimba Kati. Vraiment.
Ouais. Oui, c'est fort, je vous dis la vérité. Au moins, les Congolais, comme ils n'ont pas fait la vérité pour la culture d'Abisso. Maintenant, si on va nazo flatter Fali pour la quitter sa faire. Je ne peux pas faire ça. On a flatter faire pour la quitter sa Fali. Non. Fallait ça les locaux bien, il fallait mettre le logo qui toque. Faire ça les locaux, qui n'a pas ça à dire ça. Na ça l'analyse, na kata live, na 2000 personnes. Na loba, on a mona, na félicite artiste. Na beta artiste, bravo. Na kenda ya héritier, na ke ya Weranson, na so c'est la papa chéri, na so c'est la stade de France à Fali Poupa. Tout le barande vérité. Na so na tchebi tout le monde a défi. J'ai même ma main à couper. Mutu nyonso oyo alekaka na réseaux sociaux. Na tche ba fanatique te. Ba oyo baza ba communicateur, ba oyo baza ba journaliste, ba chroniqueur, mutu tout oyo asalaka émission ya musique, oyo afingaka Fali, abande kokumisa Fali. Très bien. Botangelanga bokoma ba kombo, oh ye asala ngote na olakso na chelo video kasi ko. Bino na bokena bino bo. Oya chetembe na che video na yo nana loba oyo longino te. Oh yote, siko lelo baluki pona ni pesa biso raison oh koma loba boy. Pesa biso raison oh yo koma loba boy. Po okokaki kokumisa pe Fali na ndonga ndo kumise, oyebe kote faire okumisi, ndenge biso to sala. Siko ndo sala mote point. Ya mbonga ya la sukate. Garder réputation na yo, esprit. Oyebi lobi te o ebomba mi pona o. Bosa batu bwana monde visibilité, lobi o créer activité no mora munene. Et bosa na artiste mususa ya na activité no ya chao poa. Et ça aide o yo edaki. Asum c'est les ça et comme réciproque. Bosa la mayele. Bosa la kamayele. Pour na 200 €, 300 € va finir. Ok, okita muninga no artiste. Mwana mboka. Oso combattre Stade de France. Lobby soki artiste mususu aye héritier expliquer bino. Lobby mususu pa koki koya ototo lango balongo li père wana. Sikotan ba oya combattre bo lobani. Babundisa kaka ye. Langage ba faible, c'est ça. Héritier la kisi bino kaza grand esprit. Siko bino nde boza Yaya, moi na mobile elle la raté. La vie faut qu'on passe un moment difficile et qu'on passe force et côté ya yo. Même la réalité ya vie, faut la souffrance. Faut souffrir, faut toquer pour réussir la vie. Toquer na musala na oke musala kala militaire, na souffrir na butu pour na lukambomo. Ceux qui na vandi bo na ndako mbongo ko ya ko la ngati. C'est comme les artistes. Bazoka tango travailler, zo bunda zo composer bani, mais faut so bato mayele baza na entourage na yé, ba guider yé. Nga banda na banda ba live, natika omona Madina sali live te. Nga kasomo. Proche Fali. Enfin, le monde wapi. Kasomo nazoya. Lokanga le suka papo kende. Ti nazoya, c'est le mot vifé. Nazoya. Eza na bato yo baza ba propriétaire ko sana ka ba live pembe na ba artiste. Pour la 4 promotion, ba lobela semi. Mais eza na bato soki bokomi ba pilier. Bokoki ko kenda kali susu na ba live pamba te. Botinda ba communicateur na bino. Mais au moins na mutu moka komi proche artiste ba propose tenir na yebite. Jonathan, tchela malale ka tapotele na live ya. Boko melanga live. Boyoka partout héritage expliquer leur mot. Les gens peut-être les gens peut-être c'est quelqu'un que moi j'ai grandi à l'avenue Lubuzi. Et ça l'avenue moko elandi avenue ba lekunanga Chobel. Avec la guitare accompagnement chez à la guitariste l'avenue sur Lubuzi avenue moko canson via ba Chobel après avenue elandi ya bango sondi. Donc tokoli avenue moko ndekabula biso. Donc bando raisonner que banda ba 6 ans na ibagai. Banda ba 9 ans na ibagai. Banda ba 12 ans na ibagai. Donc c'est quelqu'un que je connais beaucoup. Na chance ya kuyemba ne déjà bo mwana nanga. Na imba na trop peut-être dans le bête ma solo na te to yemba trop mwana. Soki eza batu ba pesanga pe ku ya kuyemba. Et bon, bato ba pesanga ku ya kuyemba, bato ba simbisanga micro, eza bango. Bana 3 personnes. Ils allaient c'est un fou qui binda. Voilà. Merci beaucoup Bandeko. Na sali live oyo pona Bandeko nanga ba communicateur
na ba chroniqueur oyo bolobelaka musique bosala promotion d'artiste bolongola non esprit ya division bokotia professionnalisme na mosala na bino peu importe ba condition bo travailler mais faut bo aider culture na biso ngai na bandeli émission héritier na talango même 1000 fois natikali komona place héritier lobi mabeti natikali komona mutu moko ta ko expliquer na héritier lobi mabe place héritier natikali komona ngoti soko moni place héritier alobi mabe loba ngala moni place au mata o expliquer nga pe na cha live héritier lobi mabeti papa aza artiste azomona loin aomona lelo te biso ba congolais to benga fali rêver na Congo a réaliser ba rêve na biso na Congo to benga fali UPA biso nanga mo pe na kati a jo rêver UPA mais nzo kazaki na vision na ye biso na Congo soki mutaresi bo simbi asimbi ki saboma tata boma mama akoma deux fois to biso na Congo papa to ça rappelle mité mama bête na niveau effort moninga sali des années 20 ans de carrière les auteurs au quoi sont pour la bleu moi niki pour l'intérêt 200 €, 300 € papa tant mususu mutu wana ko biso to zolo baboye be richo tant mususu to lia bambo na bangote ba fali wana to lia bambo na bangote ba faire to lia bambo na bangote bino tant mususu bolia mais pourquoi vous appelez la langage mo boyeti ma façon de parler diplomatie mo boyeti ozo chrétien mutu ozo solo la mona diplomatie mais bino o solo la musique terre à terre nana moni il fallait à ça là na ko la ta artiste yo mo na no la ti bien ti mais na ko la ta artiste comme problème obi mo mso na ko na mo na mbo ko mo comme ça ma et mo vendre mo ba akini amara bien ti pauvre moi mo mais c'est la fourmi moi na akini vraiment côté vraiment mon chef to mo memele dès qui kalou mon côté chez ba mo pc non premier baptême premier sur deuxième sur à la piakati na pire esprit même il est bien non il tire la non on a les mapoto na pire esprit au fond vous montez haut yo montez bicho artiste à lobby au CPI aux d'accord au bien ah artiste c'est vraiment ba komi na ba komi na ba maboye ba interview à boye ba faciliter mon rôle ba bien mutu ko pousser baninga et ça la va bien mais et ça na bato yo baso lingaka ba artiste batika la bata ba polémique au moins temps botika ba artiste baza na polémique yango bato ba komo yo finga bana bato ba komo cha mona na miniature ba komo finga ba bêtise à cause na maram na bino ngana remarque que polémique a point comme na cité et bandaka ba journaliste ba chroniqueur ba communicateur mbaya na ba polémique après comme yo finga ba mataka bas na miniature bana na miniature ba finga ba ba bêtise à cause na bino. Mon frère, madame Maïtsa, tout est sur Zélina, la commune à 500 personnes, 400 personnes. Tant dans la 2 personnes, 3 personnes, vous tirez la demande. Si vous avez sur la commune à 400 personnes, vous tirez la demande. Maïtsa, s'il vous plaît, Maïtsa. Non, mais j'en ai les garanties, s'il vous plaît. N'a dit bien. N'a pas 200 personnes, 300, 100 personnes, 50 personnes. Tout pourtant, tout partager le sujet. Mais sur la commune à 400, vous avez tiré la demande. Voilà ma salle G, mon frère. Voilà ma salle G, s'il vous plaît. C'est quand que vous avez partagé ta poté live, vous pouvez namona rabino que muto a koti, musu namona que nous avons depuis. Au kitso tindi mo partager ta poté. Maintenant comme mon frère maintenant s'il vous plaît, ba ma tsoka o lobi pe lote. c'est que c'est une époque mo boy. Fallait na look interview on a mon honte. Fallait loba. Et ça là bien namboka na biso soki tout le monde ça là album je sais pas quoi il y a entre biso pour nous attaquer ba étranger abi to ça l'appelle lourd mot appelle bien héritier tout ça les lourd mot il y a bien travail album mot il y a quelques chansons papa afin d'un jour na sina koza on a master mot boy obi ningi sala kaka okanisa ke ate fali héritier bon okanisa lo moi bi ke artiste ba comme bimalibanda on ça maka différent ne surtout kanisa ka perlika ka ba journaliste ka automonara journaliste moi si wana autour héritier on problème bien té héritier quoi ka akima kimango
depuis on appelle selon peka et kota mai. Est-ce que nous comprenons ba journaliste na biso bon ba créer un problème na CC. A telo ka bien ba bolinga ba sala ba journaliste quand ba ya na bloka o ezanga mutu na makolo aloka dimne artiste mususu abim artiste mususu munene pour na miso ba artiste mususu mo quoi ay ba ninga ko balancer lo kangote. Mais les lots, comment comprendre que maturité, intelligence, sagesse, à comment le bloc au clair, n'est pas l'Obama. Comment t'as que, la minute un jour, tu go qualité que artiste un artiste, bah ça les lots vont pouvoir pousser musique nabiso, les bandes là, n'est pas bien. Pour te comment on a carte que, artiste n'a pas y raté, et c'est comment, c'est pas bien. Par contre, un jour, bah ça les lots il y a ma casse, bah qui va bonifier les bandes là. Merci beaucoup, Jonathan. Tozo, le lapin, ça ne le commente pas. 2 minutes, s'il vous plaît.